kati na nkolo de tout cœur. na motema mobimba Nous vous saluons tous topesi biso mbote le mbote nom de notre Seigneur. na nkombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Également tous ceux-là qui dans le monde entier Na bao sont banso connectés, pe baza na qui mokili écoutent mobimba maintenant. bakangami na basinga bazoyoka biso sasa yipi. Saluons Topesi bino également banso des mbote Zurich, très chaleureusement. uta Zuriki na mbote peza ya moto. Nous avons Ngolo nini tozana yango le Volkshaus de awa na Old House na Zurich où Frère Franck a annoncé pays le message Ndeko donné Frank salut pendant plus de 50 ans. azali kosakula sango na lobiko pendant 50 ans. Aurait pensé Nani akoki kokanisa 1933 na 1933 90 ans 90 ans le eseleki retour du Seigneur nkolo na nkolo se ferait attendre si longtemps. ekoumela ntango molai Puis que Dieu uta a nzambe donné à Frère Branham apesa ndeko Branham mokumba d'apporter un message ya komema qui sango précédera sa oyo venue. ekoya liboso na boye na ye ya mibale. Cependant, Sasa Dieu hivi ne fait pas d'erreur. nzambe asalaki libunga te, Il nous veut du bien. alingi bolamu na biso, Il ne veut pas, alingi te oui, que quelqu'un qui a été destiné avant la fondation Oyo du monde pour akanamaki. être sa propriété, uta ekelamu na mokili po te azala ekelamu ya ye moko akolinga te ke abunga que sa venue est très, très, très proche. boye na ye ebelemi ndeti tosangani awa lelo na nkombo na Yesu Kristo Racheter le temps mpo na kowelisa ngonga oyo ya biso ya komibongisa. Nkolo apesi biso des vieilles sages qui recueillent la manne mpona cachée. bana oyo baseka oyo Nous en ya bule recevions par grâce oyo bazozwa na ngolu part et que nous soyons prêts bazala dans le festin des pembeni noces ya kokota na feti au oyo dernier coup ya de libala trompette. na kobelela ya kelelo ya suka. Nous avons tous besoin de Biso patience. banso toza na posa na motema molai Je voudrais maintenant lire une parole liboso tirée du tosambela nalingi kotanga Jacques chapitre 5. Je lis les versets natangi verset 7 7 jusqu'à 11. tina 11. Soyez donc patients, Bozala na motema molai mes frères, balingami jusqu'au retour tikino du Seigneur. na bozongi na nkolo. Voici le laboureur attend le Talani précieux fruit de la terre. moloni bilanga azozela mbuma ya bilanga na ye Ce qu'il ait reçu akozwa motema molai po te l'arrière-saison. azwa mbula ya yambo tena ya suka. Soyez patients. Bino pe bozala pe na motema molai bolendisama mitema na bino pamba te koya na nkolo ebelemi. Verset 9. Molongo ya libwa Ne vous plaignez pas les uns les autres bomilelalela te de peur que vous ne soyez jugés. na bobangi ete baya kosambisa bino. N'oubliez pas que le juge est à la porte. Bobosana te ke mosambisi azali na ekuke. Prenez frères Bandeko pour modèle bozwa modele ya konyokwama de patience ya motema molai aux faits qui ont parlé au basakolo nom du oyo Seigneur. baloba na nkombo na nkolo. Voici, Talani nous disons bienheureux ceux qui ont tolobi enduré patiemment. esengo na baoyo baumeli na motema molai. Entendu parler de Boyokaki l'endurance ou la patience boyokaki inébranlable koyoka et de l'issue kozanga que le Seigneur koningana a préparée. na oyo Sachez par là Nzambe que le abongisa Seigneur ye. est riche, boyeba ete nzambe azali na bozwi plein de na miséricorde. kofutaka mpe atondisami na bosawa. Ici, Tikino awa précieuse et sainte parole. liloba oyo ya motuya
Soyez donc patients et persévérants. Bozala na motema molai pe boyika mpiko tikino na bozongi na nkolo. Verset 8. Molongo Aussi, bino pe soyez patients bozala et motema affermissez molai vos cœurs. pe bolendisa mitema na bino Le retour pamba du te Seigneur kozonga na nkolo est proche. ebelemi. Il est aussi écrit Ekomami pe lisusu que ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur bawe batiaka elikele bango na nkolo renouvellent leur force. bayesaka bakomaka makasi. Le Seigneur nous accorde Nkolo apesa biso à tous biso banso cela en ces derniers jours. Nous voulons wana prier na et nous mikolo prions na pour cela. suka tobondeli. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Nkolo nzambe na nguya de tout cœur, na motema nous mobimba disons merci tolobeli o pour le matondo privilège et l'opportunité que nous avons ce matin de pouvoir être ici na pour mutuya entendre toza na yango na l'évangile kozala awa mpona koyoka sango malamu na nkolo ressuscité. yesu oyo asekwa. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui, banso bazali awa bazo koyoka yo baza na posa lisungi na yo nkolo matondo de ce que selon tes promesses ekolandisa bilaka na yo ozali na biso elongo tozobondela yo o nzambe de nous accorder, opesa biso oui, ce que nous demandons d'exaucer. oyo tozosenga na motema na biso mobimba nkolo. Nous te remettons ce service divin. Tozongi pesi yo musala oyo na tongo. Viens, oui, avec chacun de nous à ce qui te revient de droit. Pesa na moko na biso oyo esengeli Arrose azwa na mutu. la parole semée en nous. Bongo par ton Saint-Esprit. osopela mai liloba oyo elonami kati na mitema na biso mpo te ebota mbuma ebele mpo na nkembo na yo o nzambe. Totangi La fin de toute chose est proche. suka na makambo manso ebelemi. Fais-nous persévérer Tika te jusqu'à ton osala ete toyika mpiko tikino na bozongi na yo. être affermi. Esti bongo tolendisama na mitema na biso. Confirme ta parole au milieu de Tatula liloba na yo kati na nous. biso Par des signes, na bilembo des miracles, na bikamuseli afin que nous Pote, puissions faire tososole l'expérience tosala de ta main libiki puissante. ya luboko no na nguya tosengi Au yo nom de Jésus. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Louange et remerciements sont rendus au Seigneur. Matondo ezongisama na nkolo De tout peuple, toute langue. na bankota nyonso Le Seigneur na a mabota fait. nyonso nkolo azobianga libota na ye. Si le frère a prié en Ndeko abondeli ou en vaudou, il y a tellement de langues. Et on essaye au moins de distinguer une de l'autre. toyebi kopesa Je bokeseni. suis dans ce pays, Naza na mboka je oyo sais alors à peu près de quoi il s'agit et je sais, nayebi eloko nini ezolekana je peux évaluer place na fandi ce dit. nakoki koyeba nini yango ezolobama. Que c'est beau de pouvoir encore se réunir. Eza kitoko mpona kosangana mpona koyoka liloba peto ya nzambe Rien ni ajouter. oyo babakisi eloko te ata balongoli eloko moko te. Ne devoir rien retrancher. Koki kolongola pe te koki kolimbola pe te kosala eloko moko te Mais venir pour que Dieu kasi puisse agir nzambe moko asala na kati ya liloba na ye et par l'esprit. na makila na ye pepe na molimo ngolo nini. Et tant de personnes Bato ebele na ntango oyo oui, bazobondela nzambe Dieu accélérer bazobondela nzambe kaka Dieu parce qu'ils sont devenus impatients. Mais les Saintes Écritures nous enseignent kasi makomi ezolakisa biso très particulièrement bakombo maloba oyo ya bokeseni ntango etali mpo na mikolo ya na le suka mot patience.
kombo yo patience soki boza posa na motema molai nsima na kokokisa mokano na Nzambe bongo bozwi oyo alakaki. Écrit dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, 36. Et Jacques écrit au 5e chapitre que nous avons besoin dans 5e chapitre prendre exemple sur la patience et la persévérance de Job. Ya patience na persévérance ya Job. Tozozela mbula na ya mbope ya suka. Tozozela malakisi mais tosili kozwa yango. Tozozela mbula ya suka oyo ekoya kobimisa momboto oyo toza na yango na kati ya mitema. Tosengeli te Nzambe azwa oyo esengeli azwa comme ça asala katikati na biso na ngolu na ye oyo ekoki kotelema liboso na ye. Esengeli kososola ngo mbala moko kete motu moko te akoki kotelema liboso na Nzambe na bisala na ye moko kaka oyo asosoli andimi mpona bomoi na ye mosala ya ngolu elisiko ya mokili mobimba ete Nzambe na kati na Yesu Kristo nkolo na biso andimi yango yango nde ekopesa bokasi lokola mobeko liboso na nkolo. Nkolo atokoma tofanda kimia ndenge toyembi yango na Isaïe chapitre 30 verset 15. Isaïe 30 verset 15. Isaïe 30 verset 15. Pote. Ainsi a parlé Dieu le Seigneur. Boye nkolo Nzambe alobi. Saint d'Israël. Mon santo ya Israël. En vous repentant. Lela. En tenant tranquille. Fanda kimia ndio kubikisama. C'est dans le silence. Eza na kati ya kimia. Confiance. Ezo nde bokasi na biso ezali. Amen. Wana eza mutu ya liloba oyo. Il est écrit ici. Ekomami awa 15 mai. Verset 15. Mais kasi vous n'avez pas voulu. Et cela ne doit pas s'appliquer à nous. Bolingaki te kasi yango esengeli esalama na biso te mpo nauti nalingi kotanga yango te kasi biso tolingi kotambola kolandisa molimo na yo. Toza na bokamemi na molimo na Nzambe ekozala kaka na kati na limite ya liloba ya tango. Makambo ebele ya kitoko, maloba ebele ya kitoko ezali epanzani ndeko moko na telefone de prédications qui ont été traduites, mais à partir de maintenant je ne veux plus que suivre la conduite de l'esprit. Et naturellement, j'ai demandé à la sœur, que veux-tu dire par là? Ne l'as pas tu fait jusqu'à présent, c'est-à-dire suivre la conduite de l'esprit? Tout cela est trop pour moi. Lire la Bible et me laisser enseigner. Po na mitiki molimo santo akamba ngai. Mais comme elles sont éloignées de la réalité, kola baza musika na bosolo na Nzambe. Nzambe atindi basali na ite na ebandeli. L'esprit de Dieu molimo na Nzambe n'a pas éclairé. Engengisi bangote elobeli bangote. La conduite de l'esprit ne nous fait pas passer à gauche ou à droite. ngambo na ngambo te na oyo Nzambe azosala te kasi kokamba na molimo ezokamba biso na oyo Nzambe aza kosala. Bato moko bazomikosa bango moko na bamaloba ya pamba kasi Nzambe azalaka na bato oyo akoki kopakola bango
bango mafuta, qu'il pouvait envoyer, akoki kotinda bango, akoki kosala na bango misala mpona kofongola liloba na ye, kotalisa mokano na ye. Vous savez très bien boyebi malamu ete que nous ne pratiquons pas de culte tosalelaka tokumbomelaka bato te na esika oyo toza mosika ndenge ke l'Orient na Occident awe eza bongo tozoloba eloko tolobi boye polele tokoki kokende mosika te na oyo Nzambe alaki na mikolo na biso na oyo asali na mikolo oyo na oyo azokokoba mpe kosala. Tolingi kosambisa mutu te, tolingi kozala na équilibre, kososola lotomo oyo ya Polo, ya Jacques, ya Jean na banso batindamaki na Nzambe. Tozolongola ndeko Branham te, tozokotisa mpe na kati azalaki moto Nzambe atindaki na Nzambe na sango na Nzambe oyo ezalaki deja na kati na liloba na Nzambe. Sango ebombamaki kasi efungwamaki epi elobami na libota na Nzambe. Amen. Toza na soni nango te, toza kutu na esengo kasi tozokumisa mutu te, kasi tozozongisa matondo na oyo abongisi biluku na ye nyonso, na oyo azokoloba na nzela na bango ni ekozala oyo eluku ya kitoko soki atikalaki polele basalele musala te. Kasi toza biluku etondisami na nguya. Nzambe aza na biluku oyo ekoki koloba, oyo ekoki kopambola, oyo ekoki kosalela mpona lipamboli. Haleluya. Na bisakoli ya profete Jérémie oyo totangaki ekomami boye. Jérémie 32, verset 18, deuxième partie. Yo. Dieu grand et fort, dont le nom est Seigneur des armées. O kombo ezali kolo na mapinga. Et puissant en action. Toi, kati na nguya. Yo misu na ifungwami likolo ya bana bato. Pona kopesa na moko na moko. Et selon le fruit de ses actions. Kolandisa mbuma ya misala na ye. Okokisi bilembo na bikamusele na mboka na Egypte tikeno na lelo na pe na Israël katikati na bato. Et par cela tu t'es fait un nom. Obisaleli kombo. Cela est clairement visible. Ezokomonisa lelo. Bien-aimé, balingami. Nous remarquons ici que Dieu tomoni awa te Nzambe une seule fois. asalika mbala moko te. Le prophète dit Mopusa kula lobi qu'à ce jour, tikino na lelo verset 20, molonga zomi na mibale me tient à cœur. wana izana na Nous motema puissions dire en vérité tukoloba na bosolo jusqu'à ce jour tikino na mikolo na lelo. Amen. que ce jour Na mikolo puisse être pour la gloire, ezala mpona nkembo na Nzambe, servir à la gloire de Dieu. esala mosala mpona nkembo na Nzambe. Eze mikolo oyo Dans ta vie etangama na bomoi na yo mpe na bomoi na ngai mpe jusqu'à ce jour. tikino na mokolo na lelo. Chaque jour, Mokolo na mokolo ezala mokolo d'aujourd'hui, ya lelo. Dieu O Nzambe faire de grandes choses. akoki kosala makambo minene na bomoi ya libota na ye. 19, Olonga zomi na libwa grand en conseil et puissant en action. munene Dont les na yeux batoli sont ouverts
pe na misala oyo miso ne fungami likolo ya bana nyonso tu ya Nzambe lelo pe lisusu azotala biso pe bongo azomona biso ayebi biso ayebi amen ndenge nini tozomona makambo mpona ye nyonso efungwami nyonso eza polele na ngambo mosusu tokoki kobanga na ngambo mosusu tokoki kozwa mpiko mpona koyeba ete Nzambe azobatela biso amen Nzambe azoyoka susi na biso amen afuti talo koleka na kati na Yesu Kristo nkolo na biso ezali makila na banyama te makila ya mwana na mpate oyo etangaki nkolo na biso akoti na esika na bule na makila na ye moko lelo lisusu ezali na kiti ne na ngolu. Nous savons que certains enseignent que l'enfant ne serait plus sur le trône de grâce. Si cela était ainsi, nous n'aurions plus besoin d'être nos prières parviennent à Dieu lokola makila ya bolongoli mabe ezoloba mpona biso lokola nkolo azali nanu molobele na biso. Lorsque le temps de la grâce sera terminé, le trône de grâce se transformera en trône de jugement. Les jugements de Dieu s'abattront sur la terre. Nous nous distançons, nous prenons distance délibérément de toutes les spéculations, de toutes les interprétations que disent les saints églises. De la même manière que nous avons vu monter au ciel. Acte 1, verset 11. Amen. Oui, j'ai eu une autre conversation téléphonique avec un frère pays européen qui est également très attristé. Vous savez, il y a des gens qui aiment de tout leur cœur, intimement avec l'amour de Dieu. Et on doit aussi entendre, venant des amis particuliers, entendre que oui, Christ est maintenant déjà ici. Balingi pe koyoka na balinga na mususu o Kristo asili deja kozalawa lokola lilobe fungami. Nous n'avons pas du tout entré dans tous ces détails. Tokokota na ba détails wana te. Nous en avons pas le temps. Tozana tango na ngote. Le temps est trop précieux. Mais la douleur kasi pasi eza munene passer outre toutes ces choses. Nous n'avons pas lu que le Seigneur est aussi apparu à un Saul dans la colonne de feu, Paul, Saul, et qu'il lui la colonne de feu, tout révélé, et que lui, Saul, vous pouvez maintenant connaître mon intimité avec lui, selon intimité na ngai na nkolo bona wana kolo azaka na kembo mais pouvait se révéler temporairement sur la terre akokomitalisa na mwangonga muke na makili malgré la parole révélée ata kulilobe fungwami ezaki likambo ya bozongi na nkolo te kasi Paulo akomeli na eklezia ya Thessaloniciens moto moko te apese bino trouble nyamu nyamu lokola mukolo na nkolo esili koya ezala eta bofungwami eta bukanda ata eloko songolo mpakala kasi azopesa bainformation na lolenge yango ekolekana
na ndenge makambo esengeli salama pe ekokisama. S'il y a une chose pour laquelle soki likambo moko ezali esengeli tozosangolwa epai na Nzambe ya yango ye amemi biso na bopole ya molimo mpe akobisi biso mpe abombi biso mpe abombi biso na kati na liloba na ye. nayi koloba akokende na biso tikino na suka pambe na suka ekozala eklezia mwasi ya libala oyo azali liloba na Nzambe kati na yango liloba eza tososomaki teke na ebandeli ezaki liloba epi nsima Mungu na ye alimboli liloba wana muke ezaki lisusu liloba na ebandeli te ekomaki lisusu liloba na ebandeli te ekomaki bandimbola ekomaki liwa kobuka esalami ya mobeko epi liwa na molimo ata kuna liwa ya nzoto kokabwana na Nzambe. soki mandimbola nyonso to ya bato ezaki na liwa na molimo te kokabwani na Nzambe te mbele tolekisi bangonga awa te mbele totiki moto akende epai ye alingi kasi esengeli kozwa makomi na bonkonde epe kotalela banzela na Nzambe. Il y a une prédication que Frère Branham Ndeko Branham apesaki na motema ne mobimba avec le titre na mokonzo Les traces du serpent. albi Et si nous remontons trace ya sur le serpent jardin d'Éden, et totali na jardin d'Eden ndenge monguna ayaki komitalisa epai ndenge basololi malamu na Eve po te alongola bato ya liboso na liloba na Nzambe. Adam au travers d'Ève. Adam na nzela Eve. C'était sa stratégie depuis le ezalaki mayele na ye uta ebandeli etikala mobele mayele na ya mabe akolinga ete alongola biso na liloba na Nzambe po totelema esika songolo tokoba na bandimboli mabe me ezali te toyamba liloba na Nzambe na bopeto nyonso Nzambe esepelisa Nzambe asepelisa yango afongolele biso yango mpe atiango na misala. totangi na lecture na Colossiens na oyo totalaki lobi na poko. Colossiens chapitre 1 verset 14. kati na ye toza na lisikoli na nzela makila na ye nikoloba bozongisi na masumu na biso. ye azali elilingi na Nzambe ya monanaka te oyo ya yambo na ekelamu na ebikelamu nyonso kati na ye nyonso ekelama biloko nyonso ekelami oyo eza na lola oyo emonisamaka na oyo ezomonisama te. Que ce soit les trônes ou les dominations, les autorités ou les puissances. Banguya nyonso tu ya munguna ezali. A été créé par nyonso ekelamaka na ye pepo na ye. 17. Et il est avant toutes choses. Ye azali liboso na makambo manso epi manso ebikaki na nzela na ye. Eza kitoko te. Dans l'évangile de Jean, na sango na Yohani au chapitre 1, na molongo na yambo ekomami la lumière pole dans le monde. eye na Le mokili monde a été créé par elle. mokili ekelami na ye Le monde kasi ne l'a mokili pas connu. ayambi ye te ayebi ye te. Comme nous pouvons être heureux ndenge tokoki kozala na esengo etuna de kolanda la révélation divine depuis oyo banzela ya bofungwami ya liloba na Nzambe uta ebandeli Nzambe et par essence esprit, mais aye na lulenge molimo kasi amitalisi na lulenge ya bumutu na nzoto
ya bumutu lokola logos lokola Yahvé ya Ancien Testament. Et dans le Nouveau Kasi Testament, nous le connaissons na comme Nouveau Jésus, Testament toyebi comme lokola Seigneur, Jésus comme Fils. lokola nkolo Dieu lokola mwana ne s'est pas multiplié. Non. Nzambe amiyesi ebele te Révélé amifongoli nde amitalisi nde amimonisi nde po te toyososolo ete tososola mwango nde monene ya lobiko na kusepela kugumbemela ye na kubanza ete Nzambe aluki nzela ya kokokisa mwango na ye ya seko na seko oyo esalamaki na jardin d'Eden ebebisamaki kembo haleluya toyeba ete Nzambe ya seko aza na bokonzi ne ya seko aza mwango na ye aza na baproje ya mwango na ye ya seko na seko kasi oyo ezilaka tokoki kotia tembe te bozambe te moto moko te akoki te kotelema. Les défaillances humaines peuvent-elles résister à la puissance de Dieu? Non. Moto boya kotelema na nguya na Nzambe te. Quelqu'un m'a demandé pourquoi fallait-il que tout cela se passe ainsi. Pona nini nyonso esengelaki maka nalingaka mutuna te mituna ya pourquoi te kasi nani akopesa ya nobongo en Dieu il y avait différents attributs. na Nzambe bokeseni ezelaki ya baattribu amitalisaki azalaki mobikisi azalaki sauveur azalaki rédempteur kasi baattribu nyonso tu wana efungwemeli biso n'avait pas été perdu. soki eloko moko ebungaki te Vous connaissez tous ces détails. bino nyonso tu boyebi yango Nzambe introduire dans cette volonté divine et dans ce akomisa biso projet divin na mokano oyo ya Nzambe na baproje na ye ya bule et croire kondima de tout cœur la na motema parole de moko Dieu. liloba na Nzambe Et pour que cela soit aussi dit une fois pour toutes, wana elobama mpe biso banso que tondimi tout ce que frère Branham a dit oyo ndeko Branham to alobi a été tiré de la Bible ezwi yango na Biblia nous ramène à la Bible. ekozongisa biso mpe kaka na Bible Il n'y a pas deux choses. makambo mibale eza te Une seule chose. ezalaki bobe liloko moko Une seule cause de Dieu. cause moko ya Nzambe Très supprimé, étonné de constater na que les kamwaki personnes ke qui se croient si bato mosusu bamimoni ke baza bato ya molimo baleki nyonso soudainement se surprendre bato wana bazokanisa ete bango Il y a une te déclaration de frère Branham maloba ya ndeko où il Branham parle de la moisson. oyo azoloba likolo ya moisson Et demande azotanga la récolte ou la moisson se alobi fait ni en boye janvier, est-ce que février, récolte en mars, esalamaka na avril, janvier février en mars juin, et ainsi de avril suite. moins de Est-ce que la moisson se fait azoloba na moisson esalamaka na juillet frères ont aussitôt sauté sur la chose bakwei likolo ya likambo wana na lolenge ya molimo précipité sur la chose bawelisi likambo wana dit que cela sera en juillet. frère Branham alobi ke eza na janvier te avril te o prophète alobi yango o prophète alobi Alors là, wana le chapeau se relève, même si on n'a pas de chapeau. wana moto alati chapeau akotombola yango ata azangaki chapeau Et la sainte colère se saisit de nous et on pourrait frapper. kanda ezwi biso ya bule oyo kobeta mpenza Vous êtes aveuglés. bozali Nous ne jugeons pas bola ici, tolobi mais boye nous te disons seulement parce que tant de détresse a tolobi été boye causée pamba en te essayant de mabe prendre mingi des esalami na bato déclarations wana
et de les spiritualiser. Balingi kaka kukomisa nyonso tu na molimo. Encore une fois, nous ne le disons pas par arrogance, mais Tozolo belango na mutema par mabete. connaissance intérieure. Bana boyebi na mutema. Nous Biso. n'avons rien interprété, mais que nous Tolimboli ata eloko moko te. Totezelaki tikino moissonneuse batteuse onde kubrana malubi polele na litei oyo ya 1965 tikino moissonneuse batteuse eya. La moisson est encore dehors et j'en suis, du moins moi, j'en suis convaincu. Ngai na Il est suki également sami. écrit dans Ekomami. de Colossiens 1 verset 18. Na Colossiens 1 18. Colossiens 1 verset 18. Colossiens 1 Il 18. est la tête du corps. Azali motu ya nzoto. L'église. Ayini koloba Et le ecclesia. commencement. Azali Le bandeli. premier-né d'entre les morts. Oyo ayamboka te na bakufi. Doit avoir la prééminence en toute chose. Ye nde esengeli azwa na dominance likolo ya biloko nyonso. Aza mutu ya ecclesia. Si on lit So totangi 1 Corinthiens au chapitre 11, na 1 Corinthiens chapitre 11 ekomami Dieu est la tête de Christ. Nzambe azali mutu ya Christ ecclesia. est la tête de l'Église. Kristo azali mutu ya ecclesia. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3, mais la un question Corinthiens- est la suivante. Kasi mutu na yango Donner au Seigneur sa place de chef. esengeli kopesa nkolo esika na ye ya chef. Nous devrions presque nous lever et dire, Esengeli totelema koloba nkolo. t'avons-nous donné la première place Topesaki yo esika na yambo de ton corps? lokola bokonzi ya nzoto. Donné la première place comme époux de nos âmes. Topesi esika liboso lokola mobali ya mitema na biso. Place à toi, Topesi esika na yambo yo moto osikoli biso. cher. T'avons-nous reconnu comme chef? Tososoli lokola mokonzi. Toi qui nous dirige. Yo nde moto ozokamba biso. Nous. Okoki tokoki kozala baoyo ya yo na oyo nyonso tu tozali. Dans le verset 18. Molongo ezomi na mo Tête du corps alobi et de l'Église. azali mutu ya nzoto. Disons-le. Niko ba ecclesia toloba yango Ceux qui appartiennent réellement au oyo corps. nyonso to etali nzoto na Kristo Un esprit. oyo babatisami na molimo moko wana mpo na kozala na nzoto wana bakozala na bosokemi epai ya Kristo Comme la tête. ye lokola mutu bao to batikali Ont le propre chemin. bakolanda banzela na bango. L'ordre biblique de l'Église Kasi sera également alima na eklezia ekotiama. les ministres Tolingi komona baministère oyo etalisami na eklezia disposer de chaque membre ntango ye akosalela enama nyonso tous se soumettront banso ntango bakozala na se epai na ye e bakosala nzoto na ye moko eklezia na ye il est dit ici dans ndenge elobami awa na liloba oyo il devrait esolo avoir la prééminence. esengeli azala na bokonzi likolo ya makambo manso. Quand est-ce qu'il a la première place? esengeli azwa esika na yango ntango nini ye azozwa esika na yango. Qu'en est-il dans la réalité? Kasi na bosolo boye eza nini. Suite de Colossiens 1, Colossiens verset 1 19 car po ete c'était le dessein de Dieu wana ezalaki mokano na nzambe d'habiter toute la plénitude wa kofandisa mobimba na bonzambe kati na et ye de réconcilier par lui epe kosangisa na nzela na ye biloko binso sur la terre kola oyo alola que ceux qui na étaient oyo dans pe les cieux, na en faisant oyo eza na lola pe oyo eza na se son sang na kotiaka versé kimia sur la croix. na makila asopaki na ekulusu. Amen. 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 C'est une pleine réconciliation ezali qui a eu lieu. boyokani monene esalami La croix de Golgotha. na ekulusu na Golgota. Que cela te soit dit par Dieu. Wana elobama na Nzambe. Le temps est là. Le temps est venu. Ngonge Nous ne ye devons plus simplement entendre parler de toutes ces choses, mais nous devons les croire. tokoyoka lisusu makambo oyo kaka bongo te me esengeli tondima yango Divin pour être informé sur
pote bayebisa biso likolo bilaka na Nzambe kasi tozoya po bayebisa biso teke me bilaka ekokisama na nzela na biso. Haleluya. Toyebi oyo ekangami na kati ya liloba na Nzambe. Tozali bato ya sika te na bokonzi na Nzambe kasi sisoyo tozosangana biso banso elongo tozoyoka na makanisi na biso nyonso liloba na Nzambe bilaka na Nzambe ete tozokanisa lisusu eloko mosusu te tozomekisa kitoko tozokanisa eza nyonso te wana ezali eteni na yambo eteni na mibale ekozala na koyeba Nzambe akokisa na poasa kati na yo pe kati na ngai lilobo tozokoyoka. Amen. Wana nde ekokokisaka tina oyo batindela yango pamba te tokolekaka bomona biso mobimba na koyoka te tokoti na oyo tozwi oyo Nzambe alaki biso te. Et tout le reste demeure comme c'était avant. Oh, nous sommes nous venons au service divin. Écouter et réécouter. Ça aussi. C'est important. Mais non seulement pour écouter. Hallelujah. Kondima eutaka na litei et que la foi kondima prendre Dieu ezwa Nzambe par sa parole na liloba na ye et que nous ne partions pas les mains vides. Tozi keni maboko pamba te nous permettions à Dieu topesa nzela na Nzambe atatula liloba na ye repartir à vide aye tozonga pamba te me akokisa yango tina ye atindelaki yango. Colossiens il dit quelque chose de merveilleux. Colossiens 1 verset 21 bino bao otango na kala bozalaki bapaya verset 22 mais maintenant sasa yipi asangisi bino kati na nzoto na liwana ye mpona kotalisa bino lokola basantu ozangi madodo et irrépréhensible devant lui. Epe kozanga mpamela liboso na ye pote botia masolo solo boningana te na kondima ete omitika te tango musika na elikia obozana yango ya sango malamu ya liloba na Nzambe oyo tatolamaki na bikelamu biso na se na mokili pe mpo na ngai pe. Paul suis devenu ministre. Ngai nakomi ministre ntoma. Bien-aimé, balingami ici aussi les pensées précieuses sont awo pe makanisi ya bule elobami kolo na biso en tant que fils de Dieu, lokola mwana na Nzambe dans un corps de chair. amitalisi na nzoto na bomutu Il est venu dans un corps aye na nzoto celui que nous portons. lokola tozolata bakataki ngenga ya mokolo ya mwambe ekolanisa mobeko Et il est devenu semblable à un homme. akomi lokola mutu Il ne nous a pas regardé d'en haut. alobeli biso kuta likolo mpona kokweyisa biso mpe akiti aluzwi lokola mosali mpo afuta talo azwa esika na biso mpo te biso tosikolama na envelope oyo ya nzoto oyo ya kobeba oyo mpo na nsima kozonga na lolenge ya molimo oyo ekani oyo moto azalaki nango na ebandeli
tango asalamaki façonné à l'image de Dieu. basalaki na lilingi na nzambe. Dans Genèse chapitre 1, Moto akoki kotanga Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1 20 elobe Dieu nzambe akelaki moto na lilingi na ye, akelaki ye na lilingi na nzambe. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Na Genèse 2 verset 7 kolo nzambe akeli moto na putulu ya mabele. N'était pas fait de terre. Dieu était dans un corps spirituel. Nzambe aza na nzoto ya molimo. Et c'est ainsi Adam avait été créé. Ndenge Adam akelamaki na Eve pe Eve pe sima babimisaki ye to sima Adam bacheke na envelope ya nzoto pe Eve babendaki ye. Paul na Ephésiens 5 alobi nazolobela ngo na mpona Kristo eklesia ya Kristo ezalaki ntango azwi na nzoto ete mwasi na ye babimisa ye kati na ye wana esalemi na ekulusu na Golgota. Nzoto na nzoto na ngai, mokulu na mokulu na ngai, nzambe aza monene, aza lukumu na libota na ye, alingi mpona biso biloko malamu. Na bateologien nyonso oyo makambo azoloba oka pasi na motema ezali te ke kokoloba makambo na nzambe na mayele na yo te, kasi nzambe mpona kosala yango akokisa mokano na ye mpe asali yango. Corinthiens 1 verset 22 kasi sasa ipi ayokanisi biso na ye na nzoto na ye na liwa na ye mpona kotalisa biso tozangi lidodo, tozangi mpamela liboso na ye. Amen. Cette parole s'accorde de ce qui est écrit dans Romains chapitre 8 au verset 8. En toute confiance. Kotanga ba verset nyonso to wana tokomi na litatoli. Nani akofunda baponami na Nzambe? Kaka oyo alisemboli bango balingami musala na Nzambe, musala ya mutuya moto akoko bakisa te, asangisi biso, atangeli biso masumu te, asali biso ngolu. En même temps, il nous a présenté comme saints, talisi biso lokola basanto, kozanga mpamela, kozanga lidodo liboso na ye. Nani akoki kososola bongo? Soki totali so tali biso kaka baesheke na mawa bapasi. Soki toyoki liloba na Nzambe elobami awa toyebi moto lisusu kolanisa nzoto te, me toyebi kolanisa molimo. Selon 2 Corinthiens 5 verset tokotala te oyo Satana asali, oyo bato basali, oyo biso tokoki kosala te, me totali oyo Nzambe ye asali mpona biso. Amen. Pe eza mpona biso. Amen. Na nzela na kondima tomimoni deja na kembo tolati bilamba pembe lokolo bato bazwi ngolo kolo baponami oyo kolo akanaki pote bamona elongi na ye oyo mutuya ete maloba oyo ekoma bosolo na bomoi na biso. Comme nous le constatons, est sans cesse demandé. Chapitre 1. Pourvu que vous soyez fermement établis et inébranlables dans la foi. Esengeli boti ya mapeza na kozanga koningana te na kondima. Alléluia. Botango musika te na sango malamu. Pas seulement une espérance. Bobele elikiate sur des pieds ou de fondements mobiles quelconques.
tokote ochama na fondement de ceci ou de cela. kondima na etali likambo songolo mpakala kasi Indépendante, une espérance indépendante. etali eloko ne moko te Majestueusement accompli Nzambe akokisi musala na lisiko achevé son église. asilisi likambo na eklesia tokomona elonge na nkolo Une espérance légitime. tozali na elikia Nous nous accrochons pour la foi. kani tozokangama na kondima La foi kondima qui est dans l'évangile de oyo Jésus. ezali na kati na sango malamu na Yesu Kristo. Amen. Non pas une foi qui est dans les sentiments, ezali kondima ezali kati ya basentiment te qui dépend des circonstances. oyo eza kotalela mwa ngonga moko boye te Solide. kondima eza kolenda lokola libanga Nous lisons que nous avons un encre toza na longo étant au travers du voile. oyo Hébreux 9, verset 16. eleki na voile nini yango ezalaki na nsima ya voile kuna ezalaki etumbeli L'arche de l'alliance. wana esika l'arche de l'alliance ezalaki wapi nganga nzambe azokokota mbala moko mpona kosala bolongoli masumu mpona ye mpona libota mobimba Une fois pour toutes. esele kopesemena mbala moko na makila ya bule. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons ensuite dans Tango tozotanga Apocalypse il dit Apocalypse 11 verset 19. 11 verset 19. Et je vis l'arche de l'alliance namoni ouverte. sanduku na boyokani efungwami boni nzambe alingi biso apesi biso makambo malamu mpona oyo etali liloba na ye Plus dans le parvis. toza na parvite Reconnu la grâce. tososoli Alléluia. ngolu Et le Seigneur nous a fait entrer. nkolo akotisi biso na esika ya bule nkembo na nzambe Nous savons toyebi ce qui se passait dans le parvis. oyo elekalaki na Ce parvi qui se faisait dans le sanctuaire. to eza kolekana na Il y avait sanctuaire les chandeliers. na Et il y avait tina les propositions. chandelier ezalaki mpe de proposition ezalaki makambo ebele ezalaki eza kolekana kasi Le lieu est très saint. kasi na esika ya bule Une seule personne parlait. kuna mutu bubele moko azalaki koloba ezalaki nzambe amen Là, Kuna. il y avait les chérubins qui étendaient les ailes au-dessus. sheribin azali kotia mapapu na ye C'est là kuna que Dieu parlait. nde nzambe azali koloba C'est là wana qu'il nde répondait. nde nzambe azali kopesa ye yano Là-bas, arikima ezalaki kuna te kuna on ne faisait rien. osala eloko te kuna Il n'y avait que le sang de kuna bobele makila yo bolongoli masumu nde eza bamemaki donnait la réponse. nzambe aza kopesa eyano Et il le ressortait et l'apportait au peuple. mpe nganga nzambe amemeli yango bato yesu kristo ye nde nganga nzambe na biso Il s'est offert. Il s'est sacrifié à Dieu amikabi repa nzambe dans son sang. na nzela makile na ye na kati na makile na ye bolongeli na masumu na biso Ressuscité alleluya d'entre les morts. Il nous a apporté alongoli biso na bawa amemeli biso eyano na bule amen Vous êtes justifiés. bosekolami bolongisami Sont pardonnés. tolimbisami Appelés pour vous. makila esopani mpo na biso mpo na eklesia Vous avez trouvé grâce. tomoni ngolu Nous avons reçu la réponse divine tozwi eyano na bule par Jésus-Christ, notre Sauveur. na nzela na yesu kristo mobikisi na biso Ici dans Colossiens, il est écrit, j'aimerais le lire encore. na kolosien nakotongela yango lisusu Présenté, mpo na kotalisa bino irréprochable et mpo na kotalisa biso tozanga mpamela tozangi lidodo Vous soyez fermement établis mpo te et botiama mpenza que vous ne vous laissiez koningana te détourner mpo te bomitika te de l'évangile obungisa elikya ya sango malamu qui a été proclamé. oyo etatolamaki Toute la création sous le ciel bikelemu nyonso na lola mpe na se et dont moi, Paul, j'en suis devenu ministre. Nous savons, et nous l'avons déjà dit,
tosili koloba yango Nzambe envoyé ses serviteurs atindi basali na ye et à la fin. na ebandeli mpe suka Et sur quoi se portait leur attention? nde yango À quoi étaient-ils occupés? bazalaki koloba nini Non, ils n'étaient pas occupés à leur programme personnel. bazalaki na baprogramme na bango te Ils étaient kasi établis batiamaki na dans le Nzambe programme na boko de Dieu, na mwango na au Nzambe cœur du programme de Dieu. Moko Ils avaient même part à ce que Dieu bazalaki faisait, na oyo Nzambe aza ainsi kosala que tous les autres boye bato qui banso ont entendu bayokaki leur parole, c'est-à-dire sango na la bango parole de Dieu. ni koloba liloba na Nzambe kobiama na bibebo na bango. Qui d'entre nous peut comprendre que les prophètes Nani de na l'Ancien biso Testament étaient déjà akokusosola appelés fils de Dieu? eke bato ya d'Ancien Testament babengami deja bana na Nzambe. Pas des idoles sans vie, bazaki ou des hommes avec bagumeli lesquels bikeko on te peut pratiquer l'idolâtrie, eza mais bato des bazo dieux. Selon Psaume bakasi 82, verset 6. Somme 82 verset 6 Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur lui-même l'a kolo dit. ye moko alobi yango Ainsi a parlé le Seigneur. boye nkolo Vous êtes alobi Dieu. bozali baoyo ya Nzambe Quelque chose de divin est entré dans eloko na leur vie. bule ekoti na bomoi na bango liloba na Nzambe ekoti na mitema na Ils ont bango. été rendus divins. Amen. Ne prenez pas cette parole à la légère. kozoma lobango na pamba te Ils ont été rendus participants de la nature divine. bango bakomaki na lolenge na bonzambe bandimaka liloba oyo eteyama bango deti na nkolo alobaki na bango bozali Il est fils du Très-Haut. boza bana ya mwana ya likolo na boyokani na kala. Psaume 82 verset 6 Alléluia, gloire à Dieu. Très élevé. Et Kembo esika likolo entre l'Ancien et le Nouveau Testament. tozomona ndenge nini bomoko ezali kati koyokana na kala na koyokana na nsima. Nzambe Jésus azozonga liloba na koyokana na kala ndenge nini bokokoyisa ngai Moi, ngai dit que j'étais fils de oyo ngai Dieu. alobi ke naza mwana na Nzambe. N'est-il pas écrit dans votre loi? Kasi na mibeko na bino ekomami te Vous êtes des dieux. bozali bana na Nzambe. Selon Jean 10, verset 32. kolanisa Jean 10 verset 32-34 Cela ne se voyait pas wana ezomonisama te sur leur visage. na elongi na bango. Nous savons ce qu'Hébreu 1:11, toyebi eloko Hébreu 1:11 alobi ces héros de la foi, ke bilombe oyo ya kondima ndenge nini balekanaki na binyokoli na macholi kasi bamemaki privation, dans les peaux de mouton qu'ils ont marché, kasi na vivant en partie dans les cavernes, bakei na bisika pasi bazaki na bandako te privation. batamboli na On n'était pas digne mokili ekokaki na bango te la semence divine. pamba te bazali komema momboto na bule na mitema na bango. Alléluia. Alléluia. Et puis nous voyons que certains ont été assassinés, tués, tomoni expiés, bamosusu babomaka bango basiye bango bakati bango conditions divines kasi n'étaient pas visibles ou kasi perceptibles. lolenge na bonzambe ezalaki komonisama te kasi na kati na mitema na bango bazalaki komema liloba na Nzambe na mitema na bango nde ntina yango C'était devenu participant de la nature divine. bakomaki Alléluia. lolenge na Gloire à bonzambe notre Dieu. Chacun, kembo na Nzambe na biso. les plus grandes et les plus précieuses promesses nous ont été données. bilaka ya motuya Afin que nous puissions epesemeli biso participants de la po nature te divine. tokoma mpe lolenge na bonzambe. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce Dans qu'on est- 2 Pierre chapitre 1. dans 2 Pierre Les 1 promesses ne nous ont pas été données. bilaka epeselema biso Nous te les interprétions pour que nous en parlions. po te tolobela yango Nous ayons tous brisé po te jusqu'à ce que tomona nous puissions plus les croire. to Mais nous nyonso pour que nous puissions avoir part de tozala la nature divine. elongo na kosangola. Pourquoi les prophètes ont-ils mpona nini participants de la nature bakoma divine? bango kosala lolenge na bonzambe Promesses de Dieu. pamba te bilaka na Nzambe Leurs lèvres. ezalaki na bibebo na bango mpe bandimi yango. Dans la parole de Dieu.
tozoyoka liloba na nzambe toza na oyo nyambe aza kosala toyamba kati na biso epuis akomisi biso bato bazosangola libula ya bule tondimi bilaka ya kondima bobele wana te kasi esengeli kobika bokokisami na yango tozomona Simeon ayambaki liloba na elaka ya Messi selon ntango ngongo ebetaki akambamaki na molimo na tempelo kuna azwi na maboko na ye alobi kolo sasa hivi tika musali na yo akende na kimia pamba te miso na ngai emoni lobiko amen. Elobami na Marie nini elesengo na oyo andimeli pamba te ekosalemela ye kolandisa kondima na ye boyebi nyonso wana oyo nyonso elikanaki liloba ezaki liloba na elaka sima moto mosusu azalaki oyo kani oyo liloba na elaka oyo liloba mpe ekomi nzoto balingami yambo bilaka na nzambe nazobeta ntango lokola liloba yambo lokola liloba sima nzambe azoluka bato oyo kani akokotia maloba oyo na bilaka amen. Dans la mesure na lolenge tozali kosangola bato oyo kani na bango bilaka liloba na bilaka esengeli tia makati na bango biso pe toza bato oyo pe liloba oyo na elaka ekokoma solo na molimo amen. Quelles sont les voies de Dieu? Banzela na nzambe tikino lelo banzela nini ya nzambe tikino lelo et à la fin nasuka il arrive à ce qui était au commencement ekokoma oyo ezalaki na ibandeli nkolo tozongisilo matondo mpona oyo esali mpona Israele mpe mpona biso mpe tikino na moi na lelo amen. L'accordé au Nouveau Testament. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait. Naoyo sali. Pour ce que tu as fait dans le christianisme. Naoyo sali na ebandeli ya Ecclesia. Les presque 2000 dernières années. Na ba mbule ya suka oyo. Pour tout ce que tu as fait dans notre génération. Oyo to sali na eleko na biso matondo pona yango. Oyo sali pe pona biso kati na biso. Amen. Pekati na biso tikino na moyo na lelo. Alléluia. Alléluia. Oh gloire. Gloire à Dieu vivant. Ozambe na bomoi. Ce qui devrait se passer en nous. Nous devrions faire passer Dieu. Si nous devrions placer Dieu dans le passé, notre Dieu il fortifie notre foi. Nous considérons le peuple d'Israël. Dieu a donné à Abraham. Elaka nzambe na biso apesi na Abraham 400 ans et puis ekobima mboko banyokola bango babimaka yambo liloba na elaka bambule eleki liloba eumelaka seko na seko amen. Gloire à Dieu. Kasi ntango ngonga na nzambe ebeti po te liloba na ekokisama wana mosakola bimi na liloba na elaka ya bule mpona libota na bana Israele na ntango wana
Le grand miracle. tala bikamisele Les minene signes se produisaient. bikamiseli ya Ont reçu minene la bato parole bayambi liloba na elaka bule Elle est devenue yango réalité. eyaki solo na bomoi na bango amen kembo na nzambe balingami Est-ce que c'est différent aujourd'hui? ekeseni na lelo Aujourd'hui, c'est la même chose. lelo eza ndenge moko Il y avait des promesses. Alléluia. dans la Toza na parole. bilaka ezalaki na Biblia mpo na ntango oyo. Placer toutes ces paroles de promesses. Sambe sur le chandelier. ati bilaka nyonso to likolo na chandelier. Rassemble les hommes. Asangisi bato. Rassemble mon peuple. Sangisili nga libota na ngai. Oh kani. J'ai fait alliance. Nasali na bango boyokani. Boyoka Psaume 150 verset 5. Pote bayoka. Mes paroles. Maloba na nga nyonso. Oh gloire à Ils prendront à cœur mes promesses. bakozwa na mitema na bango bilaka na ngai. Si je les accomplis. Epe bakomona soki nakokisa obe nakokisa te kolo Vrai et éternel. ya seko na seko okotelema mpe okokisa maloba nyonso to na bilaka haleluya ekemise biso na mawa nyonso na bakominyokoli nyonso ntango nazokanisa nzambe na mwangu na ye na maloba na nyonso to asali boye nakoki koloba oh motema na ngai kozala na esengo molimo na ngai ezokumisa nkolo mobikisi na ngai akopesa ngai ngolu na ye miso na ngai mpo na liloba na ye mpo na mosala na ye mpo na bilaka na ye na mikolo oyo nzambe na Moshi eza nzambe na biso nzambe na bantoma nzambe ya basakoli eza nzambe na biso mpo te toza nzambe boyele moko kati na ye ye nde topesa confiance na biso kokangama na elikya tikilo na suka na kotambolaka na elongo na ye kokende liboso na ye te kokende nsima na ye te kotambola na ye elongo na oyo nyonso aza kosala kolo akozala na biso liloba na ye na nguya na yango kati na yango bomoi kati na yango haleluya kembo na nzambe na biso ndenge tokoki koloba ngo na nzela na makila na ye mpo na liloba oyo ya bule na nzambe moto te n'avait besoin d'être dans les ténèbres. akoki kozala bona molili te kuna efazwa kembo efazwa pole na nzela ya liloba il n'y a pas de clarté et d'éclairage que Dieu en dehors de la parole. oyo kongangisa ekosalama te libanda na liloba nyonso akosala ngo bobele na nzela ya liloba na ye. Et ces prophètes et apôtres oyo mosakoli basakoli mpe batatoli yango ekomamaki nanu lokola litatoli mpo na oyebisa biso na oyo aza na likanisi ya kosala na biso epai na ye kembo lukumu masanzoli na bileko amen. Kotelema pour remercier le Seigneur. mpo na kozongisa matondi epai na nkolo. Nous chantons le cantique Tu es digne. Tu es digne. Okokibe. Tu es digne. Okokibe. Tu es digne, ô Seigneur. Okokibe nkolo na biso. Tu es digne de recevoir la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Okokibe. ô Seigneur. Nkolo. Tu es digne. Okokibe. Tu es digne. Okokibe. Tu es digne, Okokibe. ô Seigneur. Nkolo. Digne de recevoir Okokibe koyamba. la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire. Amen. Amen. Père Céleste, Jata biso likolo. ta parole
liloba na yo vous a été adressé. elobeli biso Nous ne l'avons pas seulement écouté toyoki kaka dans te nos oreilles, na matoi te mais nous l'avons reçu toyambi dans yango nos cœurs. na mitema na biso Et nous croyons tondimi que nous pouvons faire partie de ceux tokoki que tu kozala as destinés na baoyo nzambe pour recevoir mpona ta koyamba pure liloba na et te sainte parole liloba na ye ya bule sans aucun mélange, soko tiango comme sango te promesse divine. lokola bilaka na nzambe Restez calme, nous taire, restez silencieux et attendre tikali kimia jusqu'à ce que par ton esprit na nzela molimo na yo tu puisses vivifier cette parole. okoki kopesa bomoi Fidèle Seigneur, amen comme Marie ne pouvait rien ajouter, tokoki kobakisa eloko te elle était silencieuse totikala kaka dans ta kimia présence. matangu molai Elle écoutait la koyoka parole de la promesse liloba na elaka et elle croyait. Et l'Esprit de Dieu molimo na est nzambe venu sur elle. eye likolo na Et yango quelque chose eloko moko a été créé en elle. kelame kati na bango Ah, Seigneur fidèle, na nkolo ya fais de nous de telles personnes. Oh Dieu, tika te komisa biso na bato c'est ta parole, liloba tes na yo promesses bilaka na yo pour ces derniers jours, mpona mikolo ya suka jusqu'à ton retour, tingana bozongi na yo soient déposées dans nos etiama cœurs. na mitema na biso Alléluia. Alleluia. hineingelegt werden, Puissions-nous mögen wir im Glauben nous y accrocher tokangama avec foi et avec na confiance kondima du dich na nicht, et conscience savoir que tu ne tardes pas. koyeba ete yo Seigneur, obelaka te du nkolo wirst Tu feras chaque chose au temps marqué. Oh, comme nous aurions souhaité que cela ait déjà eu lieu depuis longtemps. Mais Seigneur, tu existes de l'éternité en éternité. Et nous sommes préoccupés par des choses temporelles. Comment pouvons-nous te comprendre, toi et ton plan éternel? Cependant, nous croyons que nous y avons été introduits. Bien-aimé Seigneur, ce n'est pas seulement une impression, pas seulement un vœu pieux, pas seulement un rêve, mais c'est une réalité divine. Alléluia, gloire, honneur et adoration à toi, Dieu Tout-Puissant. Tu as fait de grandes choses dans le passé et tu fais de grandes choses jusqu'à aujourd'hui, en ce jour et en ce jour ici. Maintenant, en cette heure, nous sommes dans ta présence. Ton Esprit Saint agit au milieu de nous pour rendre ta parole vivante et pour opérer la foi et pour la confirmer. À toi soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu nous as saisis au plus profond de nous-mêmes. Tu nous as saisis dans nos âmes. Nous te remercions pour cela et nous louons et glorifions ton nom merveilleux et glorieux. Bien-aimé Seigneur, s'il y a encore des frères et des sœurs et des amis parmi nous, et peu importe ailleurs dans le pays et dans les différents pays, Seigneur, nous te prions pour la grâce et le privilège de pouvoir présenter ta parole et tes promesses pour ces jours à ton peuple en ton nom saint et merveilleux. Seigneur, tu nous as bénis. Ne laisse personne en dehors de cette bénédiction. Que personne ne réfléchisse sur ta parole avec intelligence. Mais qu'il croit de tout cœur afin d'avoir accès à toi. Alléluia. Car celui
qui veut s'approcher de toi papa de oyo kolinga pusa na pembeni na yo est là, oza wana que tu es présent, oza que pembeni tu parles. ozoloba Alléluia. haleluya Et parce que tu nous as parlé, po te olobeli biso on aussi te parler. biso mpe tokoki kolobela yo Seigneur, kolo tes paroles, maloba na yo esprit, ezali molimo mpe bomoi rassemble ton corps sangisa nzoto na yo en la première place, na esika na yambo la tête, et sois le premier. ezalaka mutu ezalaka mpe oyo ya yambo amen